La plupart ya binoni ya plupart ya binoni sur la plupart ya bana basi sur internet po biso mibali lobaka kilo to chaka mingi za kakisongi on comprend na ko luka ko simba ba téléphone pemena pemena leader na ko kitsa pantalon de banoko ebele ba comme ça bango pour la base il faut que ba clair donc il faut le ba clair bino bana basi la plupart bokenda ande ko luka nde bo bimande na mibali wala ba artiste wana la plupart bokenda luka nde bo bimanda mibali wana. Vous comprenez tant que tu n'as pas de tout il y a un même pas Roger s'il te plaît Nalobi Nakoki s'il vous plaît Nakoki comme même pas Roger ça est missionnaire ça est missionnaire non fudu ça est missionnaire na bana mpuna masuka pour mon arajibe ali msupe te guruma ngomoni soko talibé la plupart ya bino no na yo ozalia wao na bande la plupart nyonso wana bazaka ngaya wana na sima nango babo bebani na sima ko panza ba vérité ni no molangana s'il te plaît en général ngapel tango ngande yo beto ngolo ba go chepi no en général tango yo lobaki ke yo ba nde bo sili siko kombo yo kana tenga na sili so na sili ko ngobenga ngata so na sili ki pe mais em so linga so ke miso pona nga le roi na sila so miso etalika 50 vie c'est que naza déjà c'est na sili ya na c'est 50 la plupart beaucoup dans l'eau beaucoup d'autres beaucoup dans le visibilité na bino beaucoup dans le makam na bino pour que ba mise ba même bino ba voyage bo sala mambebele belé et puis na sima na ngo tango pour so total bien qui attaché des presse ndonde bo beba na bino non en général bino tout en général longo eloko te comme na yo na autorité morale na bino ba Karine Mokonzi bino tout la plupart kenda ngona kendo surtout kaka na kuzu elo kabola bino na ba musicien za kake ozaki ko bana musicien ato bombela moto ko bombela na madame na ye mais so bobeba na ndenge no bakuzo ke musicien pe loka ba musicien bazamo bato bana habite ba musicien ba banduma momona ke akuna habite ke o gloro langi asale li faire gola asale on angle wana mais la plupart de l'homme mabino de yango wana donc mamna bino wana ya sima caméra avant bo so na mambo lo langa za attaché des presse ya faire gola to mona gloro na faire gola to mona Karine Mokonzi na faire gola to mona ki Koffi Olomide na Karine Mokonzi to mona ki Koffi Olomide na gloro to mona ki yo na ba musicien to mona ba nyonso na bango bola ki sara ba lettre na bino bo sala comme attaché des presse ya masolo ezalaka mikolo wana sokinde bozoke na ba flamingo na bino na makambo na bino na sima na ngonde ali bobimisa na TV atali ba lokola pe artiste ebike azokitisa yo ni na lobite ke yo na lobite ke bango la plupart en général na ba madame ya ba musicien toi tu penses que Fally Ipupa nenga vana na ketchup na ye manike olo ba malam pour na Fally olo ba bébé Fally a déjà Fally Ipupa wana pour moto bakisela ya danger makasi les contrats écoute biso nde ba journaliste internet na ni bali na basi to comme otia kutu ndeko to comme ko yinisa beso ba artiste musicien na biso oso pas Fally so minda kuna ko ne kuna boyoki na ngola nganga ibosko so ya zo bomba ngona parke biso to ba africain to bomba na makambo yo tu na makambo ko tata bosila ko tata balinga ba oki ba poto soki na lopango na bela na lopango na système so ba africain ba tala biso ba yebi mamna oloba sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 Mokonzi bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen chikicha. Christopher Désiré Makayabo, responsable il y a Disney na Electric LLC à Dallas, Texas. Na eli boso il y a Bilili Oyo pour nous représenter compagnie na biso Disney na Electric LLC Oyo ezali en États-Unis na Dallas, Texas. Disney na essayer na Congo na filiale
oyo Disney na Electric oyo ezali awa na Dallas. Ça fait 15 ans Disney na Electric ezali coexister. Tozali ko travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Tozali expert na électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le baki auparavant. Tu travailles avec un système nyonso, haute tension, basse tension, courant, na compagnie, hôpital, building commercial, tout ça nyonso, on a voir même maison, construction maison, désigné électrique RRC, tout ça expert nango, tout ça yango. Ça fait 15 ans que tu allez installer awa na Dallas, Texas. Tu allez reconnu à Dallas, Texas. Tu as même reconnu na BBB. BBB ils allés au babengi Better Business Bureau en anglais. Ils allés organisation oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire sokozo sala musala malamu ba kopesa yo code ya A+. Sokozo sala musala mabe ba kokote ope mabe ba client ba koyeba na nzela ya internet que ozo sala musala malamu te moyeba salo confiance ezate. Donc dès na lobby Disney Electric ali membre ya BBB, ça fait 15 ans ba sala rabiso confiance, toza ko travailler à Dallas, Texas. Tozali qualifié même misala ba gouvernement, ba misala nyonso ali ko sala totongi ba école, ba hôpital, misala ebele Disney Electric ezali ko sala. Et sali 30 ans tozali ko travailler na système d'électricité na étranger awa 15 ans na Dallas ndenge na lobby 15 ans mususu tobandaki na Europe plus précisément na France na Paris lelo yo Disney Electric et sali oyo boy ko sala en États-Unis en tant que Congolais to yekoli mayele mingi en États-Unis et puis to zongisi na communauté ya ba américain awa to sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke to ya na mboka Disney Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people drove in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. All right. Thanks Thank to meet you. you. Thanks. Yeah. Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise. Et bien sur ce plateau, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Julien Boutala Tala Lilo dans le Mbokate de la presse, les combattants de la presse. C'est avec lui que nous allons parler en long et en large. Voilà, je dis d'abord merci à l'œil qui est derrière cette caméra et merci beaucoup à mon boss, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Lui boss à Karamoka, JB Koumalouta. Et merci encore une fois à Georges Louboma depuis Dallas, à Dosenga, Maître Sengi, Kingassan est toujours depuis la Suisse et aussi à Monsieur Boss Bossenedje depuis Dallas. Il y a Dadi Mabibi. Mon compte double commune Mombele à Paris. Voilà, je suis avec Julien Boutala Tala Lelo. Bonjour Boutala. Le Sako, gros bébé de la presse congolaise. Jemima Ibele. Merci. Bonne santé. Grâce. Ngolu c'est Ngolu. Ndebalobaka. Le monde a son nom, c'est ma colobo et Zarema et Sengo Makas. Donc, plaisir. Ça dit, les racines et Sengo, Detinga, ils ont des sens, son nom, ça dit colobo, et stress, n'a et Sengo. Moi, son nom réalisé, n'a réalisé le cam dans salaté, non, ça dit colo. Et puis donc, Ngolu, c'est Ngolu, Pepele, Ngolu, Nzam. Nzam, Nanga. Nzambe nous a rana onani parce que comme ça trop Nzambe langa rana onani. Mokolo mokili, mutakelanga. Mokolo mokili. Nzambe option to sambela. Na yebi Nzambe note. Tobeta liso mususu nga binzambe nanga. Ah ok. Tala tout le monde a anniversaire à moi là parce que comme ils ont rendu ma casse nga pe na souhaiter dans la joyeux anniversaire ma grand Rita hein tata te salue anniversaire ngo on dit ya mukolo ou dépensez moi trop ko la saka qui non fier ya un bébé quoi. On va dépenser na lita tobeta so ah anniversaire à moi nangai
1 an naïe princesse l'Iran. Dans l'Iran, il fait Botala Tala. Ma fille 1 an, gloire à Jésus. Bana basé belé, exaucé, bazali, merdi, Elena, Janice, ça dit qu'azana bayana, c'est ça. Donc, merci. Peut-être sauf moi la par rapport à l'actualité. Non, d'abord il y a DJ Arafat oyo peut-être que Kokundae mais tout le monde m'a belé belé sami na mboka na bango ba kundi mutu ba déterrer mutu ba fungole bilamba donc c'était pas aussi bien mais remarque ou alors constat biso ba congolais to sali Bastar n'est pas beaucoup à Koufa, mais tout le monde qui jamais présent si les artistes ivoiriens Belende Ibsoto Kekuna, beaucoup de monde Bill Clinton, Fali Poupa, Kofi Olomide, en tout cas Bato Belé Bakendaki. Ce que yo étant que mon tout pour faire dans la artiste constant dans une zone à 4 membres. On côté wana na habité na contexte ni autour par rapport et rappelé comme relation au bozagi na ngona mutu ezalo kwa ndenge na vanda na souhaité te soto bikende ko moko ya internet akufi ebele pe ba msupete na oya na vitesse makasi mususu ezaki note na zela ka rebembe bakunda jour ebima toujours bakokunda toujours ebima na ina morgue toujours ekobima na ina butu mais l'enterrement na ozalate mais il y a des amis oyo ki kata on a yo kiango na zala mbonga transporter carburant na ngezalate. Donc on a des femmes moto na benga moto na ki rapide on nga fona za la temps ba ko tsaye na mo ndi na kota ki na tala ki Didier Phénomène vie na ngai forever. Donc c'est ça. Donc parlant na ngalo banoka ezaka ke di kambo relation de ni bo entretenir na artiste na bino. C'est tout. Donc il ngobaka ateki batnyo so bayaka fali pour pasoka kenda ki eza parce que parfois a une bonne relation parce que tout le monde est DJ Arafat ça qui mannequin pardon ça qui figurant na clip ya mannequin et puis ce total idée qui Kofi Olomide na Côte d'Ivoire on a c'est bon sur total côté à Bill Clinton au monde que Bill Clinton yemoko na émission yemoko ezate ko avant na Bill Clinton Arafat a remercier artiste monene lokola Bill Clinton o biso na mboka na biso to boya na ka jine botata na eloko-te oui point poka comment okende kozwa akoma okende western 7 fois 10 fois pour bakoma tiena ba la bouche autorisée na émission na ba news des stars ba page na biso page na biso polémique et ba page na biso to benga encore polémique tout comme polémique te pas tout ça c'est pas non so benga polémique yo biteka ba tout ça tinda pe ba photo na kuzu bochela ngape ozo ko pemena na kuzu asali semble ba page na biso eza polémique za nini mais ba page na biso la bouche autorisée news des stars ba j'ai la bouche bango tout donc ça dit que Yemoko DJ Arafat a remercié qui grand artiste local la Bill Clinton et mon aki que ça qui plaisir ya makasi comme on a Bill Clinton Yemoko pe il faut ton di mamaka so to community na ba niveau wana eza bien au total petite nanga moko Neymar Neymar à sa émission ayamba ki Karmapa a remercié héritier Watanabe toko mara na ba dimension wana nete sozo comprendre yango zo mona sko ke ba polémique to des polémiques ya ka me moyeto évoluer ka ezate toko mara na ba dimension wana ya kondima makape baninga j'ai mal yo sa musala gloire à Jésus mais ça peut ba ser no musope ba pour ça musalo ba Laurent Tendance ba Nicole Vangu ba Rez Kajinga ba tout mais oko banda ko boya rapé na ndenge ba divagation te on se comprend respecter bango par rapport mais place wa bungi zongi sen antenne donc pour nga plaisir makasi ndenge ba kindaki ko assister ceux qui bango ba yaka te biso to laxi bango bonne volonté si na bolingo et puis plaisir ya makasi o esalama ki komona ba artiste na biso nyonso ba sangani avion moko Kofi Olomide ya tikali lokola yaya on a ba o ya visibilité na ba artiste nyonso bien que ba grand prêtre bozi na bazali mais Kofi Olomide as artiste on a minute aza ko beta azo créer ba actualité aza ko saba makambu tout mais tant que azana bango yebi yemoko combien d'appels au Kofi Olomide azui o awebisa ngana yote otoko tune pété kaka po ba monaki ye ya vandiawa fali avandia Bill Clinton wana ça le plaisir déjà bien fallu moi na parce que non si c'est idée na ngate de la kisake ali ruwana soko ikomo salema soki ezalaka trop mongo mona ke mususu ba Bill Clinton ba niveau banda ko bana ngeza su ebele ela kisake concert a Kofi Olomide Bill Clinton aye abete Bill Clinton na tongo wana Bill Mutanyongo so akeluka Bill Clinton so Bill Clinton expliquer na tongo na tongo ya concert wana le D OK c'est bon akindaki changer retour à 80 pour nini moi 5 kotaki elonga na lingi yango wana échange de couleurs échange de drapeau échange d'image idée na ngana pesa ngo Mike Lokamba
idée ya Michael Roma apesa ngo jazz Kavul, idée ya jazz apesa Ken, idée ya Ken apesa Frank apesa Tracy apesa Vincent apesa Adams apesa Mati apesa Kimbe. Ozo comprendre bino kaka te na biso Akimba apesa Raphaël Walukoko apesi Bazebele, tu vois, Bazebele ba Jires Malele. Surtout on a biso moto ça au lieu que tout ça la kake zini kumbia vandi place mo boy a sala émission pour nous attaquer par exemple Nicolas Mokonzi TV. Au mona ki bongo ezala bien te ba biloko bongo faut tout telemela kango. DJ Rafat ye moko pe Marga remercia ki Bikinton mais azape moto rando. Ozo comprendre. Babi ça peut jeunesse selon bango babi jeunesse beba mingi na Côte d'Ivoire pour na ye. Bon papa Wemba siko. Bon papa Wemba. Babi ça jeunesse congolaise. Tout était bon Koffi Olomide. Yebisanga ibongo héritier watanabe chuba kotisa matisa papa yebisanga ngana bula na boya ndumba e banda boni nduma pe moto nanya kubokolanga e banda boni yebisanga tango lumba to solo la clair yebisanga éducation ya masse o apesi wana wera kuna wera nzungu apesi wera combien na âge wera na niveau ya wera son mama nzungu na moto yoka kapasi monoko kolobeza la te yango indaka na sima nango so pesi wera son $50 au bois côté mais wera zuta yo bois nzungu. Sopela mai soit sous cimentaire non s'il te plaît. Ah, oso comprendre. Robino kuna ki kuna na mambo wana neso kuna. Fabrigaza ki kuna oso comprendre bloc ngo. Fabrigaza ki kuna ki aloba nini. Boro aloba nini. Soki mama boya kali kama makanisa papa menga ndimate lokwa mama wani maotenga mayonga na bota mama. Après andiko manke ba mama ba respect. Ba mama ya zando bokasa mama tenga ma mama ya zigida mama ya zando te manki ba mama respect. Yo ko ça l'émission te pour expliquer de que Fabregas c'est mon frère Nazala naye. C'est mon frère na pesi mbote ba kessa de corps na pesi ba tout partout na ba orchestre. Un PV ou alors kanaka. Mais ça c'est vraiment tant que yo zo ba éduquer ma sa baby si mas. Faut se rompre ba mission na biso. Dis-moi. Matengama. On a anglais mususu do tango yobi ka BBC jeunesse ba artiste sont presque ba on so ba tambola vraiment. Il y a DJ Rafat est un peu différent parce que na concert mo beto mona ki fa na ya yambie na bolingo nyoso ali ya nyati. Et abeta musicien te abeta danser te. Yebisanga. Yo no mona ngape kuta pe na imera mabete. Na protéger DJ Rafat qui na critiquer ba musicien na so poani. Yebisanga. Ko fait le média nyata pe musicien biso sto mona ngo danseuse. Bison sto yoka pe ba ouais ensemble ba réagir ça pe mabe pona ba musicien a gifler pe ba musicien na sima pa podium na la samba ba jiben pe na pe ba sala biloko ngo ngai po kutana nga pe na imera mabe envers ba cameraman na ba journaliste na nga et ça batu dans tout ça batu tout ça la kind effort yote ya karande ki mabe za la so mingi te moni ki na kota ki na pesa mbotete ana pesa tambote na Bijou Masinga na Belgique Bijou Masinga na JP Wembi na Chicago na pesa mbote na Bobette Malonga Mimi Masinga batutu baotala biso donc c'est ça donc tala quand na place ko mangamko ya DJ Rafat big to na sel pena hommage mobimba ka pona DJ Rafat King Kester akufa ba papa Wemba ba papa Lutumba est-ce que big to na zo rapé toye moko na studio a foutu studio na époque ça là ba artiste na hommage mais na to so les bandele za likambo relation na bila ndenga mabete ayo benga. Est-ce que ça dit journée mon babando komelenga lelo toi Erne siko toi Erne on est 13h12 minutes 3h8 minutes komelenga si je me trompe pas na 21h pourquoi tokutani lelo pour les gros bébés de la presse on comprend le kango mais ceux épées bat musu na chape ki Julien Botala lelo o komi pe batangi ba répondre te ezala nango c'est le scamba sala pe ba mission yango ça on prend et bandele pe zarabon etala ka mutu la mutu ba c'est le scamba sala ba journaliste ba Koffi Olomide ba Kabose ba nani mais du fait que ton bon messani ndesiko e kompe que non o vandi pe boyo mo pe boyo ngape yela ngapeti o bengi pe stelo yo mabo rendez-vous émission mo bu e mo pe bu abini si opé mais ton boyo ça l'émission kompe ye mo pa ko mo benga botala ndeni to nyata borto kenango parce qu'on comprend pas c'est ça de là que ça que Bilkington na DJ Rafat pour une balane. Gloire à Jésus. José là, il n'y a pas de point. Il y a été bien ordonné, commence par soi-même. Gros bébé, on a un problème. Mon assistant, parmi les belé, Nazana Batebele, Nako Bate pour nous venir Yosayo. Et il y a un problème, il y a conseil, même problème spirituel, même problème, il y a moral. Ils ont payé. Même na testo tout le monde. Pourquoi pas bande qu'on a besoin de tout ça, basala. Les gens ma bête, les gens mutu na ndenge na yo zara na ngati. Ozo comprendre, to vana malisanga ya bana tala lelo nyoso ensemble.
na ndenge mabete eza likambo ya mutu na mutu ndenge mutu na mutu amonela makambo to vana biso nyonso lisanga ya bana tala lelo news 10 tozala je pense na ba Deborah Bwanga na ba matutu andisi takitadi ba tutu tozali na bango mais lelo yoyo même sous Deborah Bwanga ta testo komela papa na ite non s'il te plaît kolobate kwa bosana bimisa na monde internet non bien sûr mais ata testo komate évangile salon ye mais lobi te ka komaka te poza na problème nanga. On se comprend. Ayoka ki botalata l'anniversaire botalata. Ayoka ki botalata la boti. Ayoka ki botalata la voyage. Ayoka botalata la kufi. Ayoka botalata maladie. Akomagate. Eye biye. Siko. On comprend le condengeza. Eye biye. Mais zapete ki on ndenge ya ngana relation ezalaki ya ndenge mususu na sima. Puis quand to kabwani mabete. Aye biye mokoke. Ezalaki musala muteza entre ngana ye. Mais tant ngana to kabwani. Ozomwa ki muto kuna disposition de deux la kisaki ndenge ngana ozola msu di kambuya ya moninga nanga ezande moto. Bikinton soka sala ki ngo makasi ezali parce que par rapport à la relation bazana ngo ba entretenir bon ko santé biso na congolais to ramité à mabe bat ba bomara ba mission na biso mingi za ba bureau na ba pire petit na bango j'ai ba kité kuna nani ma boya kiyo alors que loko oyo salami billet obi kinto na futi na oyo nani ba futé soki ba prêtre ba futeli bango nyonso gouvernement te na ebité wana ndinga passe wana na zana information na ngote na monaki mon maende muto atindelenga photo na Fally Poupa bazana Fally Poupa je pense que au tourner ton rappel wana sorana et bien na tourner la question pour ceux qui va kenda ni côté manazung c'est ça bref ils ont traité ça par rapport à relation ba bazo entretenir entre bango na bango ndenge za yango moni pe natali ki na part na ye on monaki héritier na surtout comme pas à remercier à papesi héritier ba valeur héritier pas juka partenaire na ti à remercier pe abi ngaku na ligne héritier bi comme pas na page natali yango abi ngaku na ndima kutuke featuring yanga na e umela te ponga na okende tout comme yoko okende noki donc so muta reconnaître moninga c'est tout ndeti yo reconnaître nga les combattants de la presse botala tala na yo bena yete moninga na bato balobaki botala tala sila amona na raté mais ba moninga à travers un gros bébé de la presse. Je vous telle tout celui qui s'alinga bien c'est un grand amont de la presse au yamba papa si je me trompe pas 3-4 fois au yamba ba star et bello yamba 9 les belé au yamba le ancien premier ministre na biso papa la sorte premier ministre Bruno Tshibaba no yamba ko trop bakambe belé sala mais tant que tu la ramusa na bino oyo pourtant vous allez quand même matika songo ba yo ba Fredi Akimbe le papa comment peut Cécilie bokiti mwandamu mais tant que tu la siko bon na ba biso ba leke to esima to sala musala ka malam na tango bike so bosa musa malamu te so bosa musa malamu te wana lokuta mabete na kosi bosa musa malamu musale ke no malamu na bandeko pepe parce que ba Fredi Akimbe ocha ba na ba matika songo te ba Hervé making of ba matika songo ba biso na sima chekele pete ozo comprendre au monde ko tango kena ba chekele pete okena ba ozo comprendre bandeko na biso ba Alvin waza na sima caméra Alvin Beya na PCP Mbote je salue aussi mon ami Mike Lokamba tous années ensemble ouais mais tuzani andeni yo sama no sa émission ozo bangani obanga ba fan no ba ke to na Mike Lokamba awati ozo banga ndike te tuzo biso sikamo so na gangi ye pe kuna kakanse ozo banga msu après émission msu a chepe jeep na se po bazwayo na kutaka talenga salenge lot te même so biso ka pa benga a benga pe msu pa mu kama ko benga za na yo kelanga ko banga te yo kelanga ko banga Bible tabi so partout dans le monde tendende de yango yo Mike Lokamba enani Karim bonga mada benga na parquet Karim bonga benga na parquet pour Mike mo maîtrise du banque wa za lango kala mingi te donc je salue mon ami donc ele kanango tous na place même so de to sana binu bataka ba Hervé making of nde obi ba checkele pete obi ba Mike Lokamba e ba matika songo bi ba jine botala ba Fredi Akimbe ko chaba ngona ba matika songo te c'est-à-dire na ba biso pété même ba gloire ba liboso en Fredi Akimbe comment mbozolo na ndenge ya musala to ba vérité c'est pas important to venir maman na meki au classer le kaka par rapport na yango monte ngana ndimi ke matika songo ya liboso na ba Hervé tu vois c'est ça même ba Adams ba ye liboso ya Fredi Akimbe ba liboso Fredi Akimbe donc c'est ça les chèques na bien tous les chèques Fredi Akimbe c'est mon ami azal les chèques te menatique par rapport à classement pour nous ngite to ndimo na lobi mambo ba mise pourquoi yo lingaka mo ba polemi okotaka place mo bopo c'est que oluka ndé titre tena do partout dans le monde et ça site na ngate premièrement et puis nga ona oloba aloba o akbatia titre na o nga na okomanda na fundi bango da indirectement tenga na otia titre pona na masolo o ndo tobeti ya bato ba ye nde bosa musa no kitoko makasi nde bosa musala so ezaki bosa mabe
to ngape to sepela pété mo ba conseil yo mo yebi ki ngana makasi côté ba biloko wana ba message et ba conseil tike loko mo ni comprendre mo na si solo baté mais ya lobi yango mais sauf que côté polémique pe bo sala ngo mingi te po musala to sala premièrement pour tout la ça o to za nango o iza kati na biso ba bagage et puis ba batala biso ba leka biso na mo maire mutu mususu le sa na akomya ko sa na échafaudage kuna mate échafaudage na poto azo sukola basani to atangisa akoma ko créer des banana ba misano so sala to ba réalité to ba business ba sala kanelo ba responsabilité ba faire ba conteneur ba mo sala ko tonga ba flat ba tonga mais em so baza domaine du domaine moko na yo mais na retanga changer mboka to réalité ya mokili sali ka sala on te mal a comprendre que yo o ko isama ato to na no ba question bref ponanga bosa l'émission luko ya manga ndo ya mbinga luka yamba politicien ba imboka bazo information ya politique yamba ba sportif ba joueur ba judoka ba boxeur bino ba sportif na bino boya na internet zaka edingo ta comprendre na bino se dingo azara so bengi na ba mama le bazawana basila komeli mutu anzimpeke oyamba e simple mama le ngana ya na ngana mona lemba to mona mama le te mama laza mama harmoni te mama le a jouer azali ba joueur na biso ba kakoko ba kibonge ba histoire sala pe yo kanti ba tnos bazaka batalaka eindi Karina sali boye Mike Lokamba sali ba tnos bana besoin na ngote ba ni miso tanga kuma kain trop à la fan na fan na yo na fan na Karina na fan na Mike na fan na Jazz na fan ya Bijou Masinga skin nani tata lelo boy Fabugas a instauré le roman batali par rapport à makamanga bina sel petro mamba ba polémique minga le côté esprit benda koni abendi koni yango moni lelo pe yango moni karma pas azon di méritier bablo moi bongo est-ce que dû par rapport na moto yo pe botate fo bina pe koni nande kono sam kaza pour na talaka be miso au popo là est grave aussi bongo ça aussi au nom de mon Dieu na juré na kombanza menanga sam kaza c'est un frère au ngana tout kala zo ko pomina sam kaza di nan ku tozwa temps il y a peut-être 15 minutes à terre solo là normal à terre rando mendes akao mwasi mbongo affaire beaucoup zo mbongo pa mutu mapoto nzamba lola za témoin photo lo baka bosolo notre photo lo baka bosolo ngana ité lo baka ba titre ndé to chaka na yeba na émission mo pegi tita na PCP mbote sika za na poto ba journaliste ya kepoto pegi tita wachaki pe ba munoko ba mimi makamutu mais ta le lo ba za ne pe na mikili mage mikili za ngo faire masolo te comme tout tangelinga wana tama voyage bo kiti mbaleki voyage ma ba kini ba poto ba bien tika robeta masolo ba voyage ça likambo ya vision mutu na mutu tu penses que nga pona ki poto pona teka sandal nga oyo na latio so teki sandal au moment te na tene pona so teki sandal na zu 1 euro na teki jino na zu 1 euro na teki chemise na teki téléphone na teki mituka na teki banit ba bloko tout ata mo 100 francs $1 za kona okete ata prise en charge ata ba réalité no so ça mutaki poto et likambo ata na temps topé satana temps et puis soki mutaki poto elingo bateka leki moto nani Mike Lokamba kendaka Dubai mutali boso aleki nani na internet dis-moi ozo comprendre na mi pesi komboka mosukisi ya nani s'il vous plaît Karine Mokonza ki poto la baronne ya nani ya ye na ba fan na ye c'est ça s'il vous plaît Zakari le Mora ya nani ya ye na ba fan na ye na musa na ye Julien Botata le combattant de la presse congolaise ya nani yanga na ba fan nanga na ba batala nga Thierry Mombaya aye musala na sima na biso nyonso aotala biso nde tosama ye moko vana nga episinga botala tala nga na vana na zwa ba idée ebele pa na yo botala tala gloire à Jésus soki DJ Arafat a répondu à Salim Makambo à côté Simbongo parmi les stars africains 10 stars africains les plus riches DJ Arafat aza mais on reconnaît Bickinton ou à na 2 3 4% exemple na bité que za bongo gloire à Jésus Mike Lokamba et nani Thierry Mombaya soka ke Dubai à Salim Exploit la minute tout publié ça m'a mais soka reconnaît que les combattants de la presse congolaise botalatala c'est que nga Bickinton ya DJ Arafat ndé Thierry Mombaya sans polémique ndetingana ndima popo mpasula na tala na TV na tu vois il faut ndima batu na tala Dudu Montiri na tala Batebele na tala Gaïta Vandal yali kamba boya tena boya tala ser frère Pierre Soucha donc faut ndima na ba dimension na makambo wana so donc kamba poto eza assurance mamute poto eza par rapport à vision ya mutu soki est-ce que bikana mutu mususu pe akoke Dubai ndenge bandeko musu bakenda ki ba Dubai mais akosala ka kopa makala takosala ka kopa oteka akamba kamni kota makama okotsa kulikana mutu akotsa kulikana mutu ke Dubai eza par rapport à vision na mutu ndebe bandeko bake poto ngo bateke faire maso toi tu penses que Ken Pia na mon ami ndenga vandi na so bake poto okete to fois si ibato petit frère nanga Alendele
petit frère te maman qui petit simba te wana ba masala nga so la bengi ba petit yo kokota la cadence yo nga ba ebota la biso nga na lo ba on a cadence par rapport ya ba masala ngai na ko benga ba masala ba petit na ngai mais yo sikoyo yo so ce qu'on a benga kimbe modéo de la presse modéo de la presse munele wana masala ngai eza ambiance na biso yo stonde kokota on a ndenga cadence wana te donc bref na sens wana ba ke poto bango te nemba sukisi nzela poto mais gloire à Jésus le quoi ba précédé ba comme lokola pe ba doyen so biso pe tozali ba doyen na bango na musala na makambutu mais bango peut en toya et botala talo yibite que Belgique les afobou les arabes Belgique auto Lyon les arabes monde bazora train awa gloire à Jésus parce que biso peut to l'accès ba musala annonce na des annonces sala bo kende besoin ça c'est ça donc pour tes assurances ma monter to kene na temps esengeli pe na likambo to ke ça na objectif to na to kende sala na mboka ya botata la internet oyo osala trop mais bal bakai mo kondi ado to te moral ya internet et ça là on dit tango yoka eza mabeta so ba bi même eza mo rande to ba so bi autorité morale na ngwa bité kari mo konza talemaka atalemaka mais so ba bi autorité morale c'est pas fifisi wa patala maka grâce te matala maka gloire langa s'il vous plaît ngam na loba non s'il te plaît ngam na loba te ngam na loba o minga na émission pour ngam tala ah c'est ça grâce te matala maka fifisi wa tala maka ba batu beli baza batale maka Karim Mokonzi autorité morale gloire à Jésus je n'ai botata les combattants mikolo yo masalanga papi kamwasi ta musa au sala tout près des chefs de l'état toute l'actualité au chef de l'état au sala azapembeni wa ça ne y aura pas Bruno Tibala obi que vous travaillez trop na maison qui chance té non nga na sala ngi musala te pona travailler na Bruno Tibala nga na zala makambo nga na raisonner makambo nga soko opportunité mona ni na travailler même na flat hotel parce que Picadilly na zala chargé à communication na respect na zala mambutu ça dit que so popo na mboka na travailler pour na mboka nga ya ngwana monique na zala Angleterre ke ba polémique otu nga oyo na éviter ba biloko wana nyonso parce que pour lobby to zala mambebele to sala koleka yango motango tuna mamba pototi est-ce que bikeza la entrepreneur par ba partenaires ali belé ba banga po ba okitape na mboka les chefs d'état bosco soto ke sur le banamo toi tu penses que les bana mboka ezaka kuna ke okuta biso na banani po batoza na bato belé na poton yolo babongo na ba on a présenté na sauté mbala moko ba joyeux anniversaire magana retard ya madame master na ngai Laura la patrona tuna ngamo sana Muscador Muscador tozana akenda da poto kala yekuta selele mwana vidéo yo boya ko sala mwana vidéo na ite so plante zala ki te pona sala po sala na mwana vidéo ya sala ki vidéo Muscador mon ami na Paris bo vanda couple na bino na bana malamu mais Muscador na ebiso déjà so futi mbonga libanga te ya là il est so vérité au regretter non salle l'émission Muscador mon ami merci beaucoup donc c'est ça j'ai botata le lobo na mon internet makamezo yinda par rapport concernant la biso Gloria Olenga cette émission a clashé sur l'artiste monné na mboka na biso Ferregola mais tout le monde peut côté Ferregola marque aussi pas qu'il m'a beaucoup côté pas y répliquer mais la minute au bout nga nazo ko informer toyoki ke non hein na so une proche que bazo luxa Gloria par rapport à makamwana est-ce que c'est normal que chroniqueuse a monné le moment pour un artiste à lobby à lieu na tout nous artiste comme au luxa sa chroniqueuse pour cancer ou alors chroniqueuse vandi au lobby pour un artiste est-ce que ça bien par rapport à tout ça la musala tant que ba partenaire ça la musala te la plupart ya binoni sur la plupart ya bana basinyo sur internet pour biso mibali lobaka kilo to chaka mingi zaka kisongi songi on comprend na ko luka ko simba ba téléphone pemena comme pemena leader na ko kitsa pantalon de ba noko ebele ba comme ça bango lokola basi il faut que ba clair donc il faut le ba clair bino bana basi la plupart bokenda ande ko luka ande bo bimande na mibali wana ba artiste wana la plupart bokenda luka ande bo bimana mibali wana ozo comprendre tango tunanga na ndelo tunanga na ndeni yo ngana ko meme pa ko jengando s'il te plaît na lobi na koki s'il vous plaît na koki ko meme pa ko jengando osa missionnaire osa missionnaire non fuju osa missionnaire na banane tuna na suka po mona ga jibe ali m soupe te guruma après te guruma même pas jibe ta même pas jibe ali exemple na bite ke za bongo rojenga mpetanga ko motala par exemple Janine Kalanga ali yo na kanda na ngam na pembe na papa chéri boy bu olongo ale okola ki sa face oké pa wera kakol pe kuna komi pe kana yo yango moni soko talibe la plupart ya bino nyonso na yo ozalia wawa na bandeko la plupart nyonso wana bazalaka ngaya wana na sima nango pa bobebani na sima ko mopanza ba vérité nino ngolanga non s'il te plaît en général nga pe tongo ngande yo pe tongo lo ba go chabiso en général
tant que yo lobaki ki yo ba nde bo sili siko kombo yo kana tenga na sili so na sila ko ngo benga ngata so na sila ki pe mais em so nga so ke miso pona nga le roi na sila so miso etalmika 50 vies c'est que naza déjà c'est na sila te ya na 50 ba 5 ba 10 millions et la 50 pam c'est que 50 personnes on va considérer nga pour ne bien titre bo cha komba bo taratala bon donc c'est ça la plupart bokenda ndoko lukanzoto bokenda luka ba visibilité na bino bokenda luka ba makam na bino pour que ba mise ba me mabino ba voyage bo sala mambe belé et puis na sima nango tango pour so total bien qui est attaché des presse ndonde bo beba na bino non en général bino tout en général na longo eloko te komana na yo na autorité morale na bino ba Karine Mokonzi bino tout la plupart bokenda ngona kende osutu kaka na kuzu elo ekabolaka bino na ba musiciens zaka ke ozaki ko bana musicien ato ko bombela mutu ko bombela na madame na ye mais so bobebe na ndenge no ba kuzu ke musicien pe loka ba musicien ba samo ba bana bite ba musicien ba bandumba momona ke akumu bendi pe meti abeni mo musimo pomeni zuwa wana memio ndeli boso micro mais na bite ke o Gloire Olangi asaleli faire gola asale on anglais wana mais la plupart le même abino nde yango wana donc mamna bino wana ya sima caméra avant bosso na maman Gloire Olangi azaki attaché des presse ya faire gola to mona Gloire Olangi na faire gola to mona Karine Mokonzi na faire gola to mona ki Koffi Olomide na Karine Mokonzi to mona ki Koffi Olomide na Gloire Olangi to mona ki yo na ba mise to mona ba nyonso na bango bola ki sara ba lettre na bino bosala comme attaché des presse ya masolo ezalaka mikolo wana sokinde bozoke na ba flamingo na bino na makambo na bino na sima na ngonde ale bobimisi yango na TV attaché pa lokola pe artiste ebi ke azokitisa yo ni na lobite ke yo na lobite ke bango la plupart en général so dans à part na facilité artiste ana facilité okitele ou un facilité okitele soutien moi loba atako sala émission bien ngai attaché de presse bina filé po bina filé ne mutala makambo évangile salonga moi no aningisi makambo malgré l'artiste nous peut beta baya baza ba doyen baza c'est ça donc ba rési pe baza makambo na ba rené abiri ba sa pe makambuti mais c'est ça on a ndimi bina fina angle polémique c'est ça dit que tant que yo ebi ko bimana mission ato que le attaché de presse au moins na otunuka na testo globe bébé yo no ba so attaché mona lobate po ba zozo baya po ba mame miri baya po ba nanyo baya mo ba kombo na mno bon pesa na kombo yango wana comme beti yo bi ngo zozo mame mi non ba biloko bolo bango o bino bolo ba la plupart ba attaché de presse ne zande ko lukande nzoto ko lukande bokena boîte bokena alors que Fabregas azana madame na ye Terry Alino ozana temps lexa RT donc soko ya zane na si matériel alino et puis aussi si OK et puis Terry Alino ayebi ko zana ka pona ba base tu proposes à la caméra pour la si cause à base de tu comprends ebi ko baksa implice na ndenga musana et ça ko ndé ba kolo ba site internet ne ba zo kati biso pe zo ba coordonnateur tu na ba Frank tu na ba Vincent tu na ba Anderson Bogos tu na ba coordonnateur tu na ba Mike Lokamba tu na ba Tracy Melenga ba webi ça OK kolinga ba chroniquer zo bazo na yo côté ndé ba kolo ba site poto ndo benga botata la zo petit mo ba kata na mutu wana po petwani makambu po to ba lingani bloa bongo ndé mongo pe na ba madame ya ba musicien. Toi tu penses que Fally Ipupa nenga vana na ketchup na ye manike oloba malam pour na Fally oloba mabe pour na Fally Fally déjà Fally Ipupa wana pour moto bakisela ya danger makasi les contrats écoute bison de ba journaliste internet na mibali na basi to comme otia kutu ndekutu to comme ko yini ça de sous artiste mission na biso on comprend Fala so minda kuna kwene kuna boyo kina ngola nganga e bosko so yazo bomba ngona parke biso to ba africain to bomba na makambo te yo tuna nga makambo ke botata losila botata balinga ba oke ba poto so kina na lopango na bela ngina na lopango na ma système na so ba africain ba botala biso ba yebi mamna loba na bela ngina na 3-4 ma ba botala lopango ndeti ba nsuto mo na bandeko mususu akendaki Dubai api bien na TV apesi bino défi na moi sina mo bala pesa ka défi ba mi bali ba ngina Dubai ba so bakar ngo zapi mais siko na ba famille na bango suka mama bango zangi savon maman bango abenga kana la poisson na maman bango abenge pas voisin to abenge pas yaya apese maman bango na téléphone te à quoi bon liboso nzambe na liboso ba la biso influence o biso to ça na kati internet et pas ba musicien eza influence a pamba eza les sentiments on se comprend pour bénéficier na ngote yebi sanga so yo attaché des presse na combien de personnes yebi ba attaché des presse yo azoka salaire na kati ya orchestre exactement baza mingité s'il te plaît concert ke boké boyem susu to beta ba vérité héritier watana ba beta likolo kuna na concert avant di likolo na concert azoyemba prête mo baye avant di bien likangu ya musicien to cheka héritier na bité ke héritier za na makangu na changer na to parce il faut tout tanga ba kompo na ko tanga kombo ya Rafate kombo ya Sidika ya Batite tout en ata déplique to benga nan musicien to chaka to tangi kombo bato ekoma ngino a tumbara bato batute musicien va na podium allez soi-disant attaché de presse au vanina likangu ya musicien
aosumbela no ba champagne même masanga lozwi téléphone et indi Gogan to bina filé to Fabregas to déplique to héritier ah to indi si to kabosé to indi si Ibraton piana to indi si non. Et puis masanga po mela yo pete mto sobi ba makango ba musicien wana na bat boyo luka mabanga na suka nde yendi mtakati elio kwa moi 20 10 50 OK mais ça on peut na ndinga lolenge normal. Donc on a parlé par rapport à ya ba question tuninga bandeko ya ndeko na biso Gloria na kokota na ngote parce que na yebite nini oyo Gloria langi et pour ça qui est à ça la acte on a parce que na ba pédagogue pe ba juriste ba acte nyonso et posa magana na sous sa provenance na Gloria pas azoba te poza la excité à petite son nous sous d'attend conseiller na privé ote na lo bango non na logique makambo il fallait que na lo bakuke na yo ki ngote na yebi ngote. Dans mes Gloria pe azazo ba pete po akoma excité ya koloba ke soit disant ndengo lobi nanga ki attaquer fait rigola fait répéter akoma pe na niveau ça que bango na bango ba yeba ninga na vana jumsu na ken piana apesi une explication ya rando na faire ta on a tomé ta kaliso apesi ngate meto solo j'ai compris que ti faire ti ken piana attaquer ka fait rigola ezali te po na fali api akembo po ni donc bazaki na bale moko fallait mutu mo ba yembele na Brazzaville ba solo faire ken na solo na faire normal wana évangile salon ken ba bota la biso ba fana faire ba fana ken évangile salon ken alobi ke faire pas ndimi boya mutu anga kati si na mbongo de façon que pourcentage na ye ce qui peut 5000 ya likolo ba monta mo abongo ba ye ma ba moni peut faire likolo faire kara évangile salon ken piana faire kara ba benga téléphone kara ba benga ce que mutu anga Brazzaville pe grand prêtre ba ta ba présidence kuna ozomona atindi bureau na ye bureau pe kuna lobi ke okopesa ba petit wana ken et le côté tant que nanu bosololi na leader te tu vois et ken atali ko ke ba bafoué nanu dignité na ye ki journaliste atali sous deuxièmement a BBC na sous relation na ye OK na place o ndenge ken pia na za na ndako na bana soka tongaka soka futelaka place bana ba vivre na sima wana ngai na ko comprendre que acte se pose makana sous sa provenance nango dans un exemple à ken pour nous faire voir que ce qui Gloria se comportait bongo ezane loko ça ki bongo ndo lukinga oza capable que lukape Gloria lango tunaye mais on a dans le message à paix Gloria Ferré c'est ton grand frère bobetani bakati koleka ngai Julien Botala tala bobetani pe bakati koleka gros bébé mais tala lelo ndenge monsieur zata lelo to vandeli sujet na bino to vandeli notre méthodologie pour oza conseil na biso nga dans les bons en tant que ton frère en tant que ndeko na yo na sekaka boma moto et bon on peut le pour mutu aza fort en esprit physiquement ça faible tout le monde a ba savant tout le monde a ba sango ta mona piqué pardon du coët à $120,000 mais mutu mo ba tambola na range to jeep mo bo ya $18,000 fier rebelle mais au mona ke to bon manabiso moto so yo yebi vérité senga ba avocat belé to le kaka na micro c'est ça merci comme ko chuter boni makambo orpheline comme na niveau ne kufa nango ou bien et comme so belé te maman orphelina et moni za facilité ba batali so partout dans le monde ko zwa initiative moko oh que lelo la télé moko koye lelo télé mi donc nazo bunda donc bref na mokusi naza ko bunda par rapport nango yo beza facilité on a anniversaire à moi na princesse Liran monique eza facilité ko encadrer bana oyo botité bana botité bakindo keza na kati ba moboye nazo senga soutien zaka teke ya mbongo botina nga na western soutien zaka teke botina nga okende na chambre forte kundozo ba makoso na mabumu na mipanzi na Thompson na basaki aloso na ba prière pe parce que tant ba pasteur ba obenga na mwana papa mama bana ba samba église moko mona terrible kindoki mono ne mtosa pe kama mwa papa mama bachi mwana na libanda mais est-ce que jile botalatala tolo bake mopagano monde na mataka ngomba na circonstance na mabondeli ngomba luzizi la kena na circonstance kusambela nzambe na yo kusambela nzambe nanga parce que na basana nzambe batongi etonga ba rejeter mwana wana soki mwana zaki eki ngasko na yambie na amour du prochain amour agapao testament nzambe atikela biso bolingo tant qu'on a yambie toi tu penses que so na zana bonzambe te na prière na yote prière ba iba otela biso partout dans le monde toi tu penses que ngai na rozala na makambango ekinde pe chaud et qui m'a bien dit parce que c'est une prière et c'est un soutien et c'est un mambe belé oyo on dit misu moni sinyo on dit serpent à baluki atele kwa misu a ozaka mutakisi na tatouage ya soka mema ngamo na koma tala lelo
ta le eza comme émission Kiss na ba bag ou la tra o isa. te baga non on va prendre on a une cette impression mo so ba dona na kisi bon c'est bref na kisi Boy pe DJ Rafat azaki non eli moi eli te na lati baga noire na lati montre na nga moni ezani bakomi nya cha mikot do ban Rolex eza couleur ni eza noir baga eza couleur ni te baga baga eza couleur ni eza noir parce que ay koti moi pembete mais est-ce que oh ni pembete tala jean na lati s'il te plaît tala jean na lati eza couleur ni grise sandales eza couleur ni te chana micro eza grise bongo o eza couleur ni chana micro lo bakati mozo le sara vele o eza couleur ni eza bleu siko yebisanga téléphone eza noir montre noir bague noir contact na eza noir compliqué biso na ndenge po o bat bakama ko za kiste te nga za kiste ouais na ndenge ba jet mutom dara nzambe ne su nzambe onga kelanga antuka na rasio na ya omoni ya vifu bangisa bato bat babanga kayo yana bato so amati avion ata ba lo ba bakena ba poto me ba banga kaka banga yo ba banga kaka wa mta makolo te mta makolo ndeni konte ko ya yo te osimbi kaka ah merci beaucoup alors na regretter pour anikutu na simba kyangu ngala mta mambo na te ça ngala ba konta pour nga po titre titre tenga to sono bayebi nga sto solo ngala ko beto la blog tenga nga ba angle wana te ba genre nga ba émission MOB na kotsa sko moi normal nazwa na chabwe moi normal ngala to faut tunanga ndeke botala tala kuna ndeni ekomi combien de briques na lo bango liboso TV tunanga ekomi combien de briques tunanga nde bongo no yebisa terrain s'il te plaît bon boneza la 4 bon ça bando yebaki on a terrain régularisation na kufi ba kundanga na kata terrain wana ka terrain mukia nana somba terrain wana na kende Dubai na lo bakina pesi ba tu défi ba ibota la biso partout les mois nana za na terrain ga ya mukie wana o ya lobi ya mukie wana parce que nana ndimeke ka jilin botala tala wana o yo aussi la cause na moi mabelo wana mukie gloire à Jésus ils ont son kufi l'Iran atikala bien ba Elena ba atikala bien ba Janice ba Merdi banan ba atikala ba Bibiche botala tala ozo comprendre ba tout le monde qui ba atikala bien stabilité na ba site banata le et comme ça la moi boy par rapport tozonga te on dit aux sous stabilité na site moko bote ba ki no open na site botala non problème ezaki ezali kambo instabilité te ezali kambo ya soki nga na bina sala site non ça c'est pas site eza ezali kambo ya manque ya volonté na nga moko privé parce que naza na ba caméra naza na ba machine ba i7 oya montaka vitesse ba cameraman bo tala biso ba kolo ba site ba iba benga batina bango ba yebi soki ngai na soutenir nouvelle tendance ya lendele na soutenir on a ndenge tourner ba émission te yo yebi soutien na che c'est bon matériel na boyi to kota na angle nga na soutenir à lendele nouvelle tendance pour na lobate pour y pas lobate c'est pas important to betan pour si ko ngana sala ngo elo ni ezang na soutenir super promo ya Ivipan. C'est pas grave, sauf que na comprendre que naza komi déjà botala tala ta kuna sali ba exploit danger te. Mais na komi pe na ba angle musuna tala pe côté mususu pe pour que na bénéficier. Ko bénéficier zani. Ndeto vandia après émission na ko ba pe na to kitana seto mélange quelques jours. Na ibo sala ngo. Siko yebi. Solo émission na à l'aise. Mais siko yebi sanga ndenge de obi ke na sala ngo. Siko ndena tona te instabilité na ozo siko mbongo wapi. Yebi sanga. Tout bazala micro ti lolo ba appelle ba cop monsieur côté mon là. Té mais ça na zolo banoke. Exactement parce qu'on a minute manque ya volonté ya ba tournage. Parce qu'on a minute manque ya volonté à tournage. Parce que ce qu'on lobby que Gilles Botalatala a si la bête les seuls journalistes au à l'émission en général des fois à talami ba vie belé au ba ninge belé ba vision on ba site ba te belé ils engaï na ba sa na poto na ba sa na Kinshasa ou talami koleka nga les combattants de la presse congolaise et logo ni les combien d'appels manqués au général des fois à benginga ba zo benga na ba montana kamenga to ke na ba on ki santu nde ba o ke sala ba image on a pourquoi na kete parce que na tangi pe intérêt na nga na ko se pesa bato indi mais na kati général opianga combien on a on s'est retrouvé na nenga mabeta soki na comprendre bo vo mena kene na kina ngai ko sala cop to business to loko o na moni que ko apporter le ngai soki kuna finance wa $20 ou ko apporter nga $45 donc il place à $45 général des fois relation ko fati maintenant qui regarde pour ba mona nga kana général des fois tout le monde a mona ki caméra fuma mi général des fois mati mutu jine botala tala lelo tout le monde a moni ado lela fan nanga Jine Tsana producteur abisi abi obo sala be émission to habité nga na fan na Jine botala alo biango be émission za ba image za alo ba nga na tourner première émission na tourner na Kinshasa nga
après Mathieu Bosch ici olobani ici c'est tout subas te wana après mulongo simati siko pongana ke no bizaka bosse tona ke bisa bina file eloni ezanga pona bimisa héritier soki René abira otambola première héritier watanabi ponga botalata na pousa na première na ezanga ni comparer que nous peser ma casque les cas non peser te là que même na sima ya dame sur zolo mon ami na roye bise ke bengi na héritier to kalele na programme na ki osana héritier merveille Rambo na quartier là c'est mon ami directeur ya Kofi Central c'est mon ami Edi Diora lampadaire c'est mon ami azana kata groupe na WhatsApp ngape na tia ya yepa tanga na groupe na WhatsApp so na bia kalele nga kofula mede ata ya kotelema na kozwa été mais ça manque ya volonté ya par rapport ya musala côté ya micro mais na angle mususu na zape na mamusu na osala mais bref anepe ceux qui peut sengi na tourner na nga mutu mo abenga peke masandeni ya to tourner abwe ata mo $1 no ya ngwana po sunga ngai sunga ba merdi na ba Elena na ba Janice na ba Liran c'est bon c'est ça. Voilà, merci beaucoup Julien Botata, c'était un plaisir de partager ce plateau et l'oni okoko bakisa comme conseil na bisonyo surtout na ba bazali bana ba diaspora na bisonyo surtout ba conseil de la part de Julien Botata. Par conseil on a zonga suna mona kyo na yebi que journaliste azara apolitique. Journaliste azara au milieu du village natala ke mission sala ke na Zini Kumbi au sa mission Zini Kumbi au la qui position ezaka bien mais ezaka pe mabe. So ya netinde. Ça qui proposition ya côté ya Karine Okonzi. Omoni moto asimba miko to na bato ba nam même na ndeko na biso obozaki na ye Laetitia. Laetitia. Metat. OK. Laetitia Meta. Ça dit que moto asimba micro azalaka au milieu du village. Nga na ba mission o nga na so na bango makasi. Mais na TV ba ebité ke tu vana na bango. Na bité me makasi makasi to me manaka na ba mitu ba mamuna so te. Mais na ko la satana sonato so tangenga déplique na lia na déplique sika moko. Na lia na Fabregas sika moko na boko to lia to seka ba maso na butu fufu sika moko. Mais na la ki sa tendance na ngate po na ebi ke Fabregas za da Fabregas a tonga déjà. Fabregas a ti mama Elisa na pepele Christian de Corne pio bana ebonga sko Cédric Botalatal. So ce qu'on a là ici bon est-ce que vit na ngaso qui ce que senga ge bonga na sima ya Ibrator te senga bonga na sima depuis kito ya Claudia Bakissa donc ndimi na nga ba charge nyonso ba problème nyonso Fabregas za na ngote héritier za nango po kaka ba mona nga pembe na Fabregas on ne grand jamais yango no moni Botalatal ezaki asila asama mais so talon misu so kanzo nga lolendo mais en état d'esprit bref na relation bien à tout le monde. Bref année ba polo nga depuis ya fondation na latia ba Ibrator na latia ba dépliquer ba tout donc on comprend donc pour nga il faut aussi mi micro faut aux au milieu du village il faut monter la mamuke moza considérer dans la société. OK non conseil parce que ça grand non c'est ma pour na grand nga pe na zupe implice est-ce que bi ke bina fila yebi ke bina filé a marqué nga makasi na zoko sauter bina filé a marqué nga makasi parce que la moni ndenga osala banzembe na osala malamu par rapport ba mission bi bazaki ba beta na bango mais c'est bon donc yo poko ozo pa nga pe na zo pe pa na et lo na zo chez courtoisie routière au solo la bien tout le monde respect vous avez respect à tout le monde vous avez bien mais yo so eu problème au moins que téléphone les au monde nga na oya so na za parmi 5 premiers na oya au nom de Dieu au moins que na kufa au moins que na za libanda mboka na matanga boya pour atana yo e bandeni kinaye tout ni so na matanga na ngoya na koya kaka jour ba ko kufi na ye na vade na bilamba na nga na valise kole bena ko kata bilamba batendo kanga ngati miko pembe nanga na ba batel biso partout dans le monde ngana ona okufa liboso yoti ngana ona okufa liboso yo ngana ona okufa liboso yo mto kufa liboso na tu no combien de fois so comprendre bien te italio na tu no combien de fois aux aussi que 3 fois 3 fois c'est vraiment les ambiances car il y a ambiance et émission en tout cas donc ça batuna ba soutenir c'est si là na Kinshasa en Afrique pas non ba soutenir nga nazala même si fa na Canada na Ottawa nazala restaurant Mama Loboko na Ottawa nazali na JP Wemby na Chicago aux États-Unis nazala Gila Kenya na États-Unis nazala na Belgique nazala na Blondie Lemba Exodus mon ami d'enfance Blondie Lemba Exodus mon ami d'enfance
mon ami d'enfance. Dans un master, un ami d'enfance, un fiston Lumu, autrement dit Maître Tchekola, Christelle Kombo Kressou. J'ai mes amis d'enfance, Maître Bob Chimanga International, Baronos Banapoto, et puis famille Nangaï, famille Botalatala. Famille Massinga, famille Batutu Batalibiso à Londres, Nazana Paola Schengen, Kilo à Londres, Nazana Batubele, en Allemagne, Nazana B-Image, ya Mutulanga Yves Mavambo, partenaire et émission Talelo, et puis na Canada, na Montréal, Nazana Francis Miatembo. Miatembo, Francis et Miatembo, merci. Dans Bozama partout, Botali Bisso partout. Il y a agence, tout ça. Donc il y a Botali Bisso partout dans le monde. Oyo a communiqué émission et c'est pelicier. Moi ba remarque, moi ba conseil, moi ba suggestion. Plus 243 nini. Plus 243 84 074 84 13. Ça dit que plus 243 84 074 84 13. Beaucoup mais la Julien Botalatala na Facebook na Botalat Julien Botalatala bomo na chapeau ya Béré pour na rolakisa que Béré oyo ancien président Joseph Kabila Kabanga lataki ezalaki ya moniato ezalaki ya délai yanga etkali ya libela parce que biso tozali ndenge les alobaki mwana ko lopango. Malgré les airs, moi, à Colopango, on a tendance qu'on n'est pas tek à Kilopango. Bateka, comme on a tendance à bateka, à louer ses chambres. On a pouvoir, il y a politique, mais on habite que ça bon, on dirait. Dans la question qui n'a pas chapeau, on a pas le ça. Joseph Kabila Kabange qui pouvoir na Yezalaki, il y a délai, et c'est tala lelo. Donc c'est ça. Fachi. Non, yom tolobi fachi. Yom tobi fachi. Tala lelo fachi. Yo bi pete non côté musupe ba yo tuninga pe otuni ba pe côté ba fabricaze ba karine ba ken banane tout na pe côté un peu pour nous yo bi te pe no ba rime musupe ba pe que non je Félix Tshisekedi ndepe ateki na pe mboka je bien opété boyo bi te boyo no yo comme ngasko politique nenga koto ngaka ba bla karine po ba ta karine ba tinda la ko ba $50 ba 100 tinga skos na politique sur le bibo bokanga nga po na lo ba moi bien mais ya kufa ba to tika ba tu bien oté. Il y a une politique qui est très bien. Franck Diongo est un rendez-vous dans une audience dans le bureau. L'émission Franck Diongo est notamment en Rine. Maintenant, Franck Diongo, Jeep écoute, range. Notre Jeep Nyon soit range à Pembe. Oh, quand prison Makala, donc prison Makala est un mystique fort. De na promettre yo ba botale biso so côté prison Makala. Tango bima. Au sein de site na yo. Pas tu peux maman Jeep. Te wana pacho na habité. Gloire à Jésus, nazo été féliciter mon frère était pacho. Ndenge na encourager qui de loin. Quand on a na prison et puis na solaki na leki na ye Marcelo Kamikaze ma petite sœur et puis na ndenge pe bazui vice ministre sous ministre bon bazui pe mokonzi na katsamboka gloire à Jésus. Donc c'est ça na PCP mon cousin propre Emmanuel Poutou au azali bongo coordonnateur et gouverneur à ville à Kinshasa Gentili Makangobila moi dembo te sou na sou dembo appelle ça Bijou Masinga Bijou Masinga Bijou Masinga, Bijou Masinga, Bijou Masinga, Bijou Masinga. Bio pepe saka deux fois Bijou Masinga. Yo moko mona ka. Bijou Masinga, Bijou Masinga, Bijou Masinga, ah Bijou Masinga. Bijou Masinga. Bijou Masinga. Close. Merci beaucoup. Voilà donc merci la suite avec Julien Botalatala, ça s'est bien passé, tout est bien, qui finit bien. Donc je crois que et c'est pas le Sibino tout hein, entretien ngana Julien, on a essayé un peu de toucher ba point surtout hein, pour que vous comprendre réflexion à biso. Voilà donc écrivez-nous, commentez hein, donc on appelle un message et ça absolument bien par rapport à notre travail place tout ça ma B aidez-nous pour que tout améliorer et que ne soit mal. Voilà, merci beaucoup na l'heure de ma caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Koumalou, télévoix pétrolier de Dallas. Merci encore une fois à Dosenga Maître Sengi Kingasan est toujours na Suisse. À Pomane nos ombre noire antivirus na Paris. Merci
beaucoup à Georges Louboumana Dallas, Hakim Apembalama électrique, dans moto appelé Sarabaka Takalobo côté. Encore une fois, merci. Et aussi, je dis encore qui Ogi Manzambi l'homme depuis la France. Merci à mon boss JB Koumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Boss à la Kamoko. Et c'est qui j'ai maïbélé, gros bébé de la presse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Il y a Dadi Mabib Mokoda double commune à Paris, dans Mokoda Mombel et quoi. Merci beaucoup ainsi que madame. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Ngai Ndegonabino Christopher Désiré Makayabo, responsable il y a Desnina Electric LLC à Dallas, Texas. Na eli boso ya bilili oyo pour présenter compagnie na biso Desnina Electric LLC oyo ezali en États-Unis na Dallas, Texas. Desnina ese eye na Congo na filiale oyo Desnina Electric oyo ezali na Dallas. Ça fait 15 ans Desnina Electric, ils allaient coexister. Nous allons travailler bongo dans tout ce qui est système industriel, commercial et puis résidentiel. Nous allons experts dans l'électricité, dans tout ce qui est installation, rénovation, comme dans le bac auparavant. Nous travaillons dans un système nyonso, haute tension, basse tension, courant dans la compagnie, hôpital, building commercial, tout ça on a voir même maison, construction maison, désigné électrique LRC, tout ça expert nango, tout ça yango. Ça fait 15 ans que vous allez installer awa na Dallas, Texas, vous allez reconnu à Dallas, Texas, vous avez même reconnu na BBB. BBB ils allez au babengi Better Business Bureau en anglais, ils allez organisation oyo et surveiller la compagnie. C'est-à-dire, si vous avez un salaire malamu, vous avez un code, il y a A+. Si vous avez un salaire B, vous avez un client qui est dans Internet, que vous avez un salaire malamu, vous avez une confiance exacte. Donc, dans le lobby Desnina Electric, il y a les membres, il y a BBB, ça fait 15 ans, vous avez confiance, vous avez travaillé à Dallas, Texas. Vous allez qualifier même le gouvernement, misala nyonso ali kosala totongi ba école, ba hôpital, misala ebele Desnina Electric ezali kosala. Et sali 30 ans, vous allez travailler dans le système d'électricité dans l'étranger awa, 15 ans à Dallas ndenge na lobby, 15 ans mususu to bandaki na Europe, plus précisément na France na Paris. Lelo yo Desnina Electric et sali oyo boy kosala en États-Unis. En tant que Congolais, to yekoli mayele mingi en États-Unis et puis to zongisi na communauté ya ba américain awa. To sali misalo esengelaki mais tango ekomi oyo ke to ya na mboka. Desnina Electric ezali na filiale nango oyo ekiti déjà na Congo. How are you doing? I'm doing good. How many people do you have in this project? On this project, there's probably 65. Okay. And everyone is doing better? Yep, everybody's doing good. Okay. We're getting close to the end of the job. All right. Thanks to meet you. Thanks. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous on a number 1 mukonja bas ya ba 001 blague télé là sur le biso makambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bile la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Dans une idéologie ba européen boton nana.
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango tous ensemble. Sida bilele na ndenga indusa Victoria Iserta. Amen.